toko mona sito yo. Panja sango ya Congo. Ah yo. Panja sango ya Congo. Edino image panja sito yo. Panja sango ya Congo. Émission kitoko yeko talama. Panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo. Ozo pesi la masolo ya solo. Donc bisonya so simanango 999 Panja sango ya Congo et Dino image. Et Dino image Panja sango ya Congo. Bana Paris, bana Londres, bana Belgique, bana Hollande, bana Suisse, bana Canada, bana partout. Panja sango ya Congo et Dino image bolanda yango po yango ezana makambo ya solo eutaka na source et Dino image papa et Dino image ye azwaka tina source ata fin fond. Amisi Marisa Mbanga Papa,
elakisa nde bolingo yanga na yo lelo ekomi te tolingana mama abisi balingoma
Sherina,
Vengi, Global Express. Yambarwa Vengi, Major Bisadini. Hai baby yo haikufi babi grave, c'est chaud. Eza ya koyinda umela soki oye na agence ote veut dire umela te. Global Express, c'est Patrick Malwavengi, Rue Léon numéro 25, babi agence ya grave, agence ya munene. Oyo tozo kotinda ba koli na biso na Kinshasa, ba koli na biso na Angola, ba koli na biso na Brazza. Pour koli le koma kitoko, il faut les canards. Rue Léon numéro 25 et pas Patrick Malwavengi, balobi Global Express suka l'agence soko yete veut dire ou melate pour na kati agence oyo toza na ba service ebele rotina ba carton rotina bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutaza na Kinshasa ko traitement au futi mbongo mutakufi na Kinshasa ba kokunda ye kitoko chez Patrick Malwavengi balobi service kitoko soko lingo umela foya na Rue Léon numéro 25 na Global Express chez Patrick Malwavengi suka l'agence ba mama Paris bana bela ba fongole biso loko kitoko vraiment ngo iumela hatinda bilo ne kaka awa po bilo ne ko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekenda kaka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malwavengi Rue Léon numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufi mama l'agence agence aboye besoin na nte yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et sika obunga te Rue Léon numéro 25 umela